na bino balandi océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kolanda chaîne la biso chaîne la libération chaîne oyo mesana kolobela bino ba vérité chaque temps biso ba tutokitaka sur le terrain pour la kozwa ba vérité pour la koyebisa bino nyonso oyo ezoleka na Congo biso to bomba ka ba vérité na sia lipekate ndeto mesana koyebisa bino to yaka kaka koloba ba vérité oyo ezali ko passer na mboka na biso pasi pe ma na Congo na yebi ebele bokotuna bolobi kabu ya l'homme puissant mosakoli ozana titidi oyo abuye pona nini nazana titidi oyo po parce que oyo komela kibiso na ngonga mokolo ya samedi na ngonga ya 8h esala kibiso pasi vraiment ya ona lobaka bino bandeko bo mesana ko finga biso olobo pesa bandeko na bino makasi oyo babundelaka mboka kasi bino boyaka ko finga est-ce que aboningaka biso nyonso tokene na ngambu na ba ya lokuta soto moni lokuta to lobate tokene na ngambu ya kolia bino boto bomesana ko finga bomesana ko lobela biso vérité bandeko pe bazwa ki tena ko sula na ngonga ya singa to benga na kina bango bino pe bozo ki tena ko sula na ngonga ya singa ti pona zala ki vraiment émotionné na makambo e komela ki biso ngonga ya samedi na arrestation ya mama Océan mokolo ya samedi na ngonga ya 8h tuvandi tuyene tuyaka musala tout le monde dit par la police plein na policier ba yebongo kokanga mama Océan bakangi mama Océan tolinga to sama batoki mama Océan tema bazaki ebele tie na kati ya jeep bandi kokenye na biso pe bato tozaki pe sima to bito to zwa moto to landa problème ngo ezani mikolo ute koleka ezaki na décembre 2022 tukutana kina pasteur moko boye tozaki na mama Océan yenda beta ki sobi mama Océan na mona ki mokanda moko boye mokanda wana na mona ki après arrestation ya Tatiana muto ba tie o ba sibe ba kanga ezali yo na mona ki yango abi muto ba tie ba kanga po kanga Tatiana ezali yo mama Océan bon to mona ki yango kaka lokola eloko moko boye muto alobi na ya tiki mais mokolo ya samedi de to yaki komona makambo wana bakangi mama Océan kenaye donc but na bango ezalaki na mokolo ya samedi mama Océan akende bongo na service ya Aner tobandi kosolola eza nini problème bango eza nini ya boyeboye nzambe pe alalaka te nde tolobaka kaka nzambe azalaka na ka ya bato bazalaka balobaka vérité soki ozobundela mboka na yo na vérité soki ozoloba vérité mpo na mboka na yo nzambe akotika yo te nde toyo omona moko na kati na bango abibi aye koluka kosula na ngai o te mama aza na likambo te mama alobaka na ye vérité mpo na mboka kasi kotanga mpe kombo na ngai te amemi ngai musika kotanga kombo na ngai te nalobi na yo kaka mama alobaka vérité mpo na mboka kasi na Congo na biso so olobi vérité eza mabe fo bakanga yo kasi eloko nazoloba bosala vite fait bo déplacer bosala bolukela biso mbongo boye boluka bo déplacer mama azala na kati te soki botiki na kati awa tito koma lobby a jeep na bango ya service ya Aner bakoya kozwa mama Océan bakokena ye bon tokomaki pe likolo tokosala nde libuli mpe boyebi Congo mpe condition ndenge ezali bato baza na bambongo te mpiaka boye tokomi mpe likolo tokozwa mbongo oyo osengi biso wapi asengaki mpena mbongo moko ya likolo makasi tokomi koluka moyen tokozwa mbongo wapi abi boluka moyen ngai nayebi te soki esprit nini ekotinga mpo nayebisa yo vérité boluka mbongo nayebisi bino boluka bopesa biso mpo tolibere bino bokeye na mama soki botiki awa jipa Aner eye ezwi wana etali biso te si tobandi kosala badémarche bato mpe tobenganaki baoyo tozalaka na bango même moral baoyo bayebi likambo nazoloba tosolaki na bango tokomi koluka tozalaki na commune wana na place ya la police wana place bakangaki mama Océan depuis 8h ti 23h tozalaki kaka kuna si tomoni autrement osala te tokomobenga bandeko mosusu biso bodefa biso ya samedi dimanche tosalaka te epi na heure oyo toyebi te tokobima ndenge nini mpo tokende totiela bino mwa moke yango boluka bobimisa mama boluka kaka bodefa oyebi mpe na Congo ntango tokende kodefa eloko mpa mutu fo simbisa eloko eleki motuya ya mbongo oyo ozoluka odefa nde tokendaki
wana tant que ça ba démarche na to tukali komona maman océan te condition ya zalela ki na kati biso pe to yebite façon ba tiela ki e to yebite depuis ton ambition sur tout fan ka bongo to ça ba démarche de to kendaki to défi mbongo ponde ko ngwa pesa na ndo bo simbi selo ko ndeba ndeko baloba ki bo sibo lukata bo defa to kozongi to kei to simbi si eloko ya motuya de to yaki to défi mbongo pesi biso mbongo wana to yokuya to pesi mutu wana ndeko ngokuta za na voice oyo atikaki me na koloba ngo na monoko na koyokisa bino voice wana te alobaki surtout mpo na bino mingi alobi mama ayebisinga ndeko mobali na koyebisa oyebisa bato na bino oyo bazosoutenir bamama nde bazobunda komba mpo na mboka boye bato lokola bamama océan oyo baza bato faux bazala na surveillance epuis bazala place moko ya bien po soki baza place moko boye oyo boye j'espère yo moko ayebisaka bino place oyo yafandaka nga nazali sino na commentaire ya kobakisa te ye moko ayebisaka bino condition nini oyo yavivelaka ndenge yafandaka bino boyebi nde ndeko wana kobakisa nga bi yebisa bango bato lokola bamama océan baza bato faux basécurize bango mpe bazala na condition ya bien ya kofanda po soki baza na condition ya bien ya kofanda te bazoloba na bango mabe te bazoloba bien mpo na mboka wana ndeko wana soldat moto azoyebisanga makambo bazoloba mabe te bazoloba bien mpo na mboka makambo balobaka mpe effectivement eza bongo kasi na Congo oyo yebi vérité nde eblesaka bato nde toyo osala démarche baya kolibere maman océan na minuit alibere na minuit biso wana inde na fatigue eloko te ya munoko ye mpe kuna na kati mai te ata jite ata eloko ya kolia te biso mpe koto tozalaki libanda mai te jite eloko mpe ya kolia eza te nde toyaki kozonga bino moko boyebi mama océan aza mwana mwasi epe aza mama yoyebi bapolisi na biso peut-être ya bino kuna Europe barespectaka bino akoya azokanga ye azokenda wana mwa lolendo ozotambola okoki kolata mwa sapatu otie mpe mwa babote obimi okei me biso bayaka kokanga biso awa na impolitesse nyonso aya azobenda yo azosalasala solo do yo oyebi kaka nde bapolisier na biso bakangaka epuis condition azalelaki kuna na kati bamouvement bandaki kosalela ye kobrutalize ye epuis aza mwasi epuis aza mama ebi kaka nzoto eningisi me ngai nazomona onga moko nazokamwa nazoloba mama océan aza makasi sike ngai lelo nazalaki mama océan me nakoki koleka su na média te na makambo oyo namonaki me ti boomona moni bato beta boomona bavideo bozokamba bozokanisa lokola mama océan alobi ya solo to akosi ngai moko mpe kutu kabu alo mpusa nazokamwa me mama océan aleki su na te azoloba lisusu po degre bamemelaki ye aza mutu moko ntango abimaki alingaki koloba lisusu te nalapi nakoloba lisusu makambo ya Kongo te me namoni akontinue susu koloba makambo ya Kongo donc nzambe azwa kaka lokumu seke eza nango makambo ya nzambe atindi ye kaka mpo alobela Kongo oyo ye moko alobaka yango nalobi bino bandeko bokozwa chance ya kolanda émission oyo biso na bino tobengani nanu te oyo bosololaka na mama océan oyo mpe nabosani kobenga bino mpo nazalaki émotionné mokolo yango wana toza na mwa motuya ya mbongo ya bato oyo todefaki mpo na kobimisa mama océan mpo tolongole na place ya pasi nzambe merci tomonani tobimisaki ye bokolanda mpe bemission na ye oyo ye moko awuti kosala yo moto kozwa occasion oza na numero ya mama océan oyebi contact oyo apesa bino oyo botindelaki mwa 10 francs mwa 100 francs oza na mwa 10 francs oza na mwa 100 francs oza na mwa 5 francs obwaki yo mpe ndeko omesana kofinga tosengi na biso yo te mpo finga biso tosali mpe kimandia te kasi toyebi tozobunda bitumba mpo na mboka ndeko motema na ye kotushe ntina mwa 10 francs mwa 100 francs pour ke ndeko wana deja lelo nde tokataki na ye tosukaki na ye fo tosuka lelo lenzi mais deke tomoni ye deja komi koya na mosukusuku kotia boye ekomi mpe kolukela biso lisusu makambo lisusu likola makambo ekokoma mpe lisusu makambo mosusu po so ekomi lisusu na leta lisusu ekomeli biso lisusu makambo alors mpe komela biso bongo te yo ndeko kolanda émission ya lelo oyo nabengaki yo te nazoki occasion ya kobengo na telefone te soki oza na mwa 10 francs mwa 5 francs oza na bacoordonné ya mama océan
merci na bino pe bato botika ki biso te. Et merci na nga makasi na papa Michael. Papa Michael tant kaka onde na ute ko efsa bino bandeko to benga na kina singa. Tant la benga ki papa Michael atika ki biso te. Atinda ki pe aye lisundi. Et merci makasi. Na papa Michael Nzambe vraiment apambula yo. En tout cas, ceux qui battent et belé baza lokola yo boye Congo ko kende liboso et puis auto zo luko sala mana Congo e ko sala pourtant to bengi yo to moni réaction na mbala moko Nzambe vraiment pambola papa Michael et komaki to zo yaki yango et puis na bosante merci na maman la Chabienne yepe to zo yaki na contact to so la ki na yepe atika ki biso te et tant pe na benga ki ayebisa kinga pe que non boye mais na moni pe sali pe aye geste et merci maman la Chabienne Nzambe pambola yo Nzambe vraiment pambola bino makasi bandeko so dans un rolo balikambo na rolo bango pona esengote ezo sala vraiment passe boyebi muto bazo luka boyebi mutu oyo baluka mais de l'eau va découvrir que azalaka awa donc maman océan azana danger moko o na ebité na yebisa bino ndengeni donc tout ça là vite fait tout ça maman océan na place moko bouye azala bien que kotika le pi bande ko ngo batikite siko onde na minute ekomi aner jour wana ezaki ba police siko na minute ekomi service ya aner nde bango bakomi kotambola oya tietembe boya na numéro ya mwana mama aussi bo benga yepe boyoka bana na écoute bakomi kolela kasi batoka ba mama aussi soki lelo bazate banani ba oloba vérité bokoyeba ba vérité ya Congo wapi to lelo so ramonique choc eleki abi asafana moi nanga choc eleki natika nanga natenga malanga boko so ba vérité wa bandeko to batela na bato yo boyebi ke balobaka pona mboka to batela bato boyebi ke babundela ka Congo et surtout batongo bazana ni bazape mibali te baza bana basi et ba mama aussi ya balobaka pona Congo. En tout cas, on découvre la émission. Tout ça, elle qui mandate na lobaki. Parce que le lobby de vérité. Oh, elle n'a qu'à maman aussi. Mon lobby la bino. Pour bango mo déjà na kana bango wabi. Maman c'est un yo, maman c'est wabi nga grand ngolo yo. Oya lobaka yo, oya tanga batu mal à l'aise nde yo. Maman aussi azana danger. Ba proposer biloko mi balé. Entre Konzima alobela bango ou bakanga na service à aner parce que yo mto ko landa vidéo le soko lingaka maman aussi atenga maté pe akotenga maté ndenge moko alobi akotenga maté boluka bo protéger maman aussi tant nous ba boluka bo protéger maman aussi exacte que tout tanga to lo ba belé te yo moko yebi déjà to protéger maman aussi na ndo boluka maman aussi afana na condition moko ya bien alonga na condition o ya zalaka. Cette fois-ci, la lobby en opéra na motema moko o azana motema ya Nzambe boyokela biso boyokela babundeli la bino Congo ma. Merci beaucoup bande ko na kosala un peu mulaité pour vraiment nzoto eza bolembu ba démarche sociale qui samedi nzoto pendeza makasi te pasi pe mingi na Congo tant to yebisaka ba imboka ba ikongolais to telema to bundela Congo ba imboka ba ninko telema te to linga kolonga ba placement ba politicien. Le automoni ba politicien est belé. Oh ba yebisa ki biso élection 2023 les élections il y a tricherie. Kadima arosala te bobo le automoni ba politicien belé ba ki ko ba carte. Oui yebisa ngata usko ba politicien ba zo ba carte. Et le bini. Tant que moni ba politicien belé. Oh ba promettre ki biso, oh ba yebisa ki biso ke ba yi Congo man ke botele ba bunda pona Congo. Kadima te élection 2023 élection va être chez Castro moni bango moko ba kei ko zo ba carte sikoto ya wala lo baka tango lo baka bona ko ka kanda na lamuka po le ba maman c'est le soki ba kombi exposé boye na misu ya bato do baza bato le o baza donc katanga tanga oyo moko ndalo ba tika li boye poelele
donc nyonso bakoluka babakule bakobakula ye bafek tata nzambe toyebi ke bayosimba te. Pourquoi mpona lamuka? Po ntango force ya lamuka ezalaki bamakambo elingaki esalamba te. Ntango lamuka ezalaki bomoko bamama oseya balingaki bazala na danger boye te bayebi ke soki tolobi lamuka totali Fumu Muzitu totali président Eli Martin Fayulu Madidi soki tolobi lamuka totali boye kasi lamuka yango lelo eke wapi yango moni bato nyonso bado batama na nsima lamuka batikali boye polele yango lobi ntango nalobaka na yo kaka kanda ya lamuka po lamuka lelo moto esali bayi kongo mani bakomba ebele mpe bakangami na nsima ya lamuka oyo bandimaki babunda komba na bango mpona lamuka ebele lelo bakangami. Alors peuple congolais partout ozali tosima loboko na loboko peuple congolais partout ozali tolingana totika na bapoliticien bake kozwa bakarte parce que biso ndeti boye tozwi bakarte neti nga kuna zwi carte kaka mpona force mpona ezalaki nanga na mposa kozwa yango te mais nazwi yango mpona force mpo nini identité pour la liboso nazalaki nango menace ebunga mais on a yo kozongoka mpona identité ya kotambola nango kaka boyeboye mpo na minute nde eza bakomi deya komenace bato bazwi nango bakarte te botala bino moko machine wana na ezala okei boye esali yo kokoso okei boye esali yo kokoso mwa ndeko mosu wana alemi mais na minute otala la police lelo ekomi komenace bato ozwi kozala sa carte. So dans la carte tout est-ce que tout le monde déjà va jouer carte? Et puis dans minutes sur le bas, bah centre ezaki bah centre minutes ça non fone pour bana bazungi classe lelo. De la minutes bah centre ngo ça non fone bah centre belé lelo et salité na mokolo lelo. Ce qu'on yebisanga. Bande kongo ba okezwa carte web pour boti enrôlement ta bana ba otanga classe. Mais quand les aki botaki ba centre lelo be kol wana bana bazongi classe lelo na mokolo lelo boye bisanga siko bande ko ba okendo za ba carte côté ni tam to moni pe la police côté na ngambo ateni pona kokanga ba pona makambo itali ba carte o mboka nini ndeko moiso to wana liloba moko telanga vidéo o je vais pas constater même les noms tu verras qu'il y a ça bah non ya batoyo ba IDPS bazo ba carte sao na dibwa bata IDPS bazo ba carte sao voilà to comme sur terrain to moni ba prévango awa lelo balobi bazo arole kaka bato famille waye ba arole bato mususu la population nyonso nde bazali bavali libanda wa babi baparole muke bazo arole bato famille oh papa kwa moshamba jeti na simia olandi video wana eza na changu tana oloba makambo bandeko eza pasi na Congo video wana eza na changu bandeko wa changu ba découvrir centre moko eza ka centre moko réservé pour na bandeko ya IDPS donc centre moko réservé video loba bomoni video tant on a ça rabino biso to kitara sur le terrain pour na rejoindre bino information biso to bomba ka vérité na sia lipekate bolandi video centre moko na chango zaka réservé pour na bandeko ya UDPS bakende ko sarole siko bino ba politiciens congolais o bozo kende ko sarole o bozo tina peuple kende ko sarole ko za carte za mabete mais bino ba to mais biso na élection en 2023 boye bisanga est-ce que boko gagner est-ce que peuple à cause du pouvoir na eto peuple muto ya voter ne ba kotela ba yi politicien ba yi opposant bolinga ba peuple bolinga population elobi nango papa en l'air bolodjoa bozala bakonzi oyo baliaka loso bozala bakonzi baliaka fufu te bakonzi oyo baliaka loso mpo loso soko ozolia yango ezosopana na se mais fufu soko ozolia ozonyema na liboko ekokweya te mpo bino bapoliticien bino bakonzi ya kongo biso peuple nde bato tozokomisa bino bongo place bokomi mais bino soki bokomi place wana bozwi bomengo bomitali kaka bino moko na mabota na bino peuple azokomisa bino bariche bolingi kotala bango te ntango tozomona makambo ya boye esalinga mpasi mais tomoni na ka na biso ya bopposant bolimbisanga natanga bakombo ntango mpo kotanga bakombo ekomi baproblème bandeko bake kozwa bakarte
na muto to boyaki o to benga ki to lobi aza militaire en UDPS muto to lobaki ke yende aza ndeko ya Félix Tshisekedi kasi biso to ke sous kozwa sous ba carte o to boyaki peuple congolais makambo to lobango kala ba mama aussi ba lobango kala to tika ba politicien ba sa misala na bango biso pe ba peuple to luka intérêt na biso to bundela mboka to za pouvoir ezonga na maboko na biso ba peuple to komona ba konza Kongo ba osaka na biso te kasi tangu to za pouvoir na biso to pesi bango yango to mona to komino biso ko abatu moko boye to za na tina te to bosani ke biso ne to za ba konzi bango ba konzi te peuple ne mo konzi peuple congolais 2023 za lobby yo mto za souci ya ke vote ponde tinga na zui carte na wanga nite na zui carte mais na zongo comme identité na tamonango pour la police na minute wa komi de ko sala tracasser pour la makambo etel makambo carte mais na zui na ngo pour na ko voter te na voter na ngate na voter na pourtant na voter Martin Fayol Madidi a robimate ata na voter Adolphe Muzitu a robimate ce qu'on a voter na boye bisanga mutuni nga na voter na voter te identité na nga na zui ngo fa na ngo na ndako na mitu bano na bisabina sana ngo na ndako efani na ngo ba politicien congolais boza mitema mabe makasi bino nyonso na opposition na majorité boza mitema mabe bolingi ba peuple congolais te ceux qui bolinga ki ba peuple mais peuple congolais ko souffrir boité mais peuple congolais ko nyoka maboité tel peuple congolais comment na e peuple moro boye on a évité na benge kombo nini peuple on nyonso mukyo so koki ko sakana ye tant que roya oloba boyo na commentaire olo pesa baninga makasi olo lobelo omo okomi ko finga biso et bandi déjà to communal na tangu ya maponamité donc tricage déjà yango emonani donc ba réserver centre moko boye pona bato ya IDPS parce que ngai na total centre wana bato kenda ko sarole combien de fois plutôt combien de personnes ba kenda ko sa oh déjà kutu ba sarole déjà combien de personnes Obina ma ponami, celui déjà la personne déjà 100 fois, il a déjà belé. Celui déjà 100 personnes déjà, bah ça roule déjà la centre wana. Yebisanga. Pour 100 personnes wana s'il pété. Ceux qui pendent tozoyo kababi, si na mars, bah pesa ngo 3 mois na yebité. Wana nde tozoyo ka. Si on a 3 mois wana, bah ko ça roule combien de personnes? Est-ce que récite les pas na biso? Le peuple congolais, pour réciter les pas la biso, le peuple to bundela Congo. Peuple to bundela Congo, peuple to lingamboka. Tala lelo ba maman aussi va commis en danger. Donc moyen ba tamboliza te. Moyen lo ba vérité za te mais la kibo kasi kaka nde azole kazolo baka. Tant on de comme ça on na bongo lo kuta yo boy mais oyebite réalité ni no muta kuta na kinango. Et merci na bino pour l'occasion de kolanda émission oyo. Vous s'abonner au Océan du Congo. Vous partager mes émissions. Vous consommer mes émissions na bino. Vous benga bandeko ba s'abonner na mteba ya ko s'abonner. Ah l'Océan du Congo, beaucoup découvrir beaucoup moins ba makambo d'ailleurs beaucoup moni déjà dans l'actif nos vidéos. Et le lot qui va bien limiter mais que tout aussi dans vidéo te ba bi numu ça qui na limiter le lot ba piné tout mami simba benda to éviter ande kwa ile pesa ba fongo limi sutoni to koyeba ngo mikolo ezali koya dolo ba kino rozana na tamula ite ezaki abino kabwa lo mpusa musakoli to linga nga Congo terme na na ye na ngo mikolo to linga Congo tolinga Congo ya solo vrai congolais linga Congo ya solo to kutela bino mikolo ezali koya bye.